Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Et voilà, ça tourne bien déjà, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Nous sommes heureux déjà de vous retrouver encore une fois de plus chez BioNews Télévision, la télé autrement, avec moi, Daniel Lebika Daniel, au rythme de nos rubriques toujours actives. Aujourd'hui, je suis là avec Yagabi Bolembo, Yanene. Donc, on va essayer un peu de parler des actualités et parler aussi de la sauce sport, Zagui réservé, Zagui promis depuis un moment. Et c'est promis, c'est aujourd'hui, ça va se réaliser petit à petit, tout ça là, lentement et sûrement. Voilà, de partout où vous êtes, nous vous aimons beaucoup parce que vous êtes là toujours motivés et nous sommes là toujours au four et au moulin en cheval. Question pour nous de vous donner encore le bon boulot. Voilà, on essaye toujours d'être en mouvement pour vous faire plaisir depuis vos maisons. Je dis un grand merci déjà à notre Dieu, celui qui nous a permis d'être là en vie, en bonne santé, en équilibre. C'est pas de nos efforts, parce qu'il a dit un mot. Un grand merci aussi à notre sponsor officiel, là c'est FBT Missalande, transfert de jour au jour, ça s'effectue avec sécurité, voilà, rapidité, fiabilité, et ça il y a FBT, n'hésitez pas vraiment de faire des transferts chez FBT Missalande. En chance, il y a Sika déjà, et ça l'est ouverture dans le la Turquie, na Turquie, mobimabo hésité, te ça là transfert na bino, au bana Kinshasa, bossa transfert na Turquie, au bana Turquie, bossa transfert na Kinshasa, vraiment bossa na bino dessus avec FBT en Missalande. Si nous parlons le même langage déjà, on va récupérer notre invité déjà. Il y a Gabi. Bonjour. Bonjour. Boni. Kayot. Daniel. Kimezali. Kimeza? Kimezali ngolo nzambe, nzambe kaninga sala makambo nae. Si ça maloba. Bolonga ngate. Oh. E boyo tunanga kama mo kimezali ponani. Donc, tu me camego de gauche à droite. Ozoko kakakate. Oh, tu joues à la gauche, toi à la droite. Nakufie. Donc, tu as l'ongoté. Ma stratégie, tu as ça là, tu as l'ongoté. Ozolonga ngakakate. Il faut changer ma méthode. Et zozongela ka bino qui ça c'est tumbami. Zaire ziki. Abina tambote. Bon mariage, hein, bon mariage. Bote Amina, tu as bote moro na habité stratégique. Tikamba liboso na pesata et c'est des pana mambote mbote. Ba liboso. Et na pia tambote bokula lokondo. Pekato. Na pia tambote ta fingaranga na pia tambote. Bambote na oyi bambote nga na mona oza bambote mo likambo na sa bambote. Oh, joyeux. Baloli mokili. Nzamba ekomo bima e. Revenons à notre mouton. Tétozo na biso na mouton, mais toi tikabato na qu'est-ce que c'était quand même. Non, batikali. Esuki kawana. Ah. Mbote ya minato ya musique. Ba makangu nanga baboyi. Et aujourd'hui na kamo pesa essayer de panama opesa mbote. Yagabi ubongo mutema toza na esengwelo moko boyo yo moni o boat bano kanisa ka bongo tenzo eza na bongo. Nzamba bongoli mokili, nzamba bongoli mokili. Oui, Gabi. Leki ya Diana wana wale kala TV, ngaleki ya Diana yo mona na matanga. Ba créer et bas vérité ko bima. Na yesa rabino ke naza na guatre. Mais bazo pekisanga na kokolo bati. Tika kana vanda. Donc les Cadiana on a l'émission va créer. Non, on peut pas en passer comme ça. Non, on en passe. Eh, ya Gabi, aujourd'hui on likolo kena likolo tika ngakuna. Te? Non, kitanga. Te, na kitisio. Te o kitinga non te. Tozana nu. Mbote ya Minata wana son père, heureux mariage. Mbote na ba mibange oui. Oui, baki. Mbote na mibange nyonso malgré bozo pekisanga guatre. Bozo matisanga ba tension po awa. Voilà l'obésité. Mbote na ma président Chuchu Luambo, mbote na Rolima tout à charge Mboka, Sylvia Kake mbote na yo mama Gode Chumbu, mama Mete, Yangunda mama Mete Bombula Lotula. Mbote na bino Joël Ben, ma copine Joël Ben, mbote na yo, mbote na bino nyonso étoile Kingombe, mama Mundibu la cadette na pesi mbote.
Et Gabi bakosela ko ka makambo. Mais d'amour na ba bon guérison tété yondo ba bon guérison na yo hein. Mami Fikipo moté ma papa Paul Fikipo. Nazaka kanazozela. Nazaka ka mami Fikipo. Nathalie. Na on pana ya Gabi so aza au bout hein, mon akima on a bambote. Tu comprendre hein? Parce qu'elle n'arrive même pas à expliquer. Donc, vous comprenez, moi, je sais pas. Mais Bambo, tu vois, on a pesi, on a osé les osika. Donc, ce que tu as pour ça, tu comprends, les aïres, quel côté nini. Parce que tu as eu ma voice, mais elle a habité. Tu as moi, mais on dirait pas au bang, on a eu bon, tous les cas. Na bangi. On t'a au bang. Na bangi makasi. Ah, il y a gaba ma faible. Na koma faible na bangi. Tu luka nene. Bon luka nene. Boluka ngulu na. Tu luka eh. Boluka ngulu na ngai. Ah. Ya Gabi force si là yo ko lo baté. Si là na kokara susu te. Mi bangé pe ba bitika. Ah mi bangé balingi te maman. Mais quand même on a un plaisir et moi ba raison moké. Vérité yaki na sincère. L'escalier. Et vérité yaki na nani mo écouter yaki na sincère. Vérité zo et comme l'escalier kalika nini moko. Après tout le monde en bien. Mais vous avez joyeuse ou la muki ngai nzamba prometaki ngai izala na kimia na kobongola mokili. OK. Yango ezobongwana. Mais ça te dérangeait hein? Surtout la situation de Ronayo Diana Makila, ça te dérangeait na ba dire nion selo ba ma. Te dérangeait ngata? Te dérangeait pourquoi? Oh, il dérangeait autant de. Non, dérangeait non ngata. Non ka pas si pondé onanga kufi. OK. Parce que je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Dernière fois, un mois, un mois. De longue date. Oui. Voilà. Tu n'es pas major. C'est par chose. Tu n'es pas major. Tu as une différence peut-être à 3 films. OK. Donc tu me sais quand. Donc film nion soya joie. Il y a des sango. Attends, moi discuter avec na ko. Collection ka il a perçu. OK. Comprendre hein. Mais na ba dire non so bando lo ba e bande ko considérer donc au bado zo en en considération parce que ils a nion so lokuta. Lelo ça biso que non mutu mo ba créer ko créer de quoi Diana ba créer que yo muna kina matam na mo yete bande on ba ibla ba yete oh doya Gabi no zaga na bina ni so yete ozeka na regret de qu'on a eu séparation za rapasi c'est ça mais ono se bande oloba mana yo zati Daniel wana mutema Daniel tokei tokende tokei voilà ba mi bange nyonso na pesi bino mbote ba mi bange nyonso partout ngapela linga bino moi na bino ye Zaire Ziki Daniel ya kolobe ça Aminata bon mariage lo baba bébé to sur la masona biso ya lobu. Merci. Mabidi, le beau-frère Mabidi, Motema ya Aminata à son père, donc Mabidi bala gito bon vent, bokenda liboso donc ça la biso bien. Ma bala na bala avant de commencer est-ce que un mot qui ça HJ mais goitre aussi la tête. Là on a pas d'émission mais vous comprenez que non il y a beaucoup à dire. Daniel Banda mais ça toleka. Il y a kolobeze belé na Banda toleka. Tellement comment banga banga na habité bon. Moi te na banga ba beta ngai. Banda to de Daniel. Il y a Gabi comment ndo banga. Voilà, on a promis déjà la bande de Gouba, on a vu de partout et là au mot. Daniel to banda yaya. On a promis la babi bangé, bah téléspectateurs, nous sommes famille Libota de part, nous sommes que tout ça là bango lo je sais pas moi je serais pas vraiment rapide il y aurait ça bango et lo yo ça là bango on a habité ce ko so na bango bisa bango malgré ba isengo za na nga nazo zela yo ndo yebisanga proposer ngai ah faut nga na proposer mais yo lo baki nango yo proposer nga oui bien sûr que na yo proposer mais tu te rappelles encore une fois vous avez liban na tout ça là qui chimbili que c'est nga que non dernier tout ça ce que lo mo boye ce que lo on est là mutu malgré comme besoin ko échapper là et on a pour ça né ah na ça que to sali boke ah OK na ça que to sali boke mais les lois ils ont le rendez-vous te aux après pour ça li boke te ngo ça lo mususu bon ezayo ce que lingi lo mususu na sali ce que lingi li boke na sali non ils ont problème et là quand yo mon qui a facilité à gérer biso na temps et pesa biso lo malamu même ils a di boke les ils a problème te so pende dernier li boke to sala ngo jour mususu tan aux rendez-vous nanga il y a problème te papa ce que yo lingi yo yebisinga na sali nga na prête lelo na zapo na yo OK ça problème te yo mon qui a facilité au sala ngo sala po nous on a ba problème na yo na linga te na stress ça problème te nga problème na testengo
Bon, ça va. Yo so mula nzambe sungi mutu azana problème. OK. Oh. Oui, vous avez So nzambe alingi mutu azana problème ndenge. Ça prouve que vous avez na kati ba makani ici. Hein? Tu t'es posé trop de questions. Est-ce que le mot éclairci mais bino péché vous ya. Bino nde bozaki na ba makanisi, bozaki ko se poser ba question. Nga na yebaki makamyo se koleka. Ah. Nga prière na binaza mutabima te. Nga zesika makambo emona na kati. Mais c'est bizarre aussi elo. Nga zesika makambo emona na kanga za kati ya nouvelle alliance na zesika makambo emona na kanga zaki tranquille. Maman ezali ne ba prière no bi mais tindi tranquille. Parce qu'il paraît histoire on ezali batindi mutu mususu afinga mutu mususu akebo nzo bazafinga. Na zaki vraiment tranquille yo yebinga dia na message. Ils ont nini to éclairci pour mi bangi. Nga nanu yo yebiki nga message na ngo déjà. OK. Et le belangue le côté. Tranquille attends aucun depuis non. Perpé apostolat. Foufou. OK. Très à l'aise. J'ai mangé mon fumboa. Na lingara le madesu. Na nene ka sa musana. Bouteille. Ah, mais déjà histoire on a habité entre parenthèses Daniel tokende wenze po lo kolingaka wenze tokende wenze ya gabi OK ko mamola nga titre toke wenze non mamola titre te po déjà nani Ange Maisha gagna kio abaka gagna kio na habité ko kate ba Ange wana simbiliki kutu boliana nu na vite bo bandeli des fois olingana sambu sabino bobo ki bala sabino nde bo bandela koleba des fois boye botoki boklike boye botoki lisusu non bolia na vite eloko non bolia na vite mais botoki boye bokesu boye susu na kundele pe cameraman na blakisa te na puata Ange Maisha zawa pie bon mais aux apostles ça bisoté ba mabondelia bato ya ya mutabima et ça l'effort quand même et ça les trajectoire parce que les kamo ezaki pas mutu boy mutu batindaka sala boy mutu ngwa kende bonza bana kata famille moko ou après ça ça peut être que nzamba ramunene parce que non nzamba za munene et faire plus part à témoignage à maman na lobi déjà que nzamba za munene na lobi ezaki non est-ce que mutu yo mona kateke nga na tonda kana kiti ngaka calme na tondra na lolendo ya o nzamba boya te lolendo yake nde na vandi boye nzamba za ngai c'était quoi d'abord c'était quoi le problème ya Gabi lolendo yake nde na vandi boye nzamba za ngai donc nde na za boye ata mutu asali nini akokanga te donc ngaka na lolendo wana bomona ateke na mizuaka vous comprenez raté trop sûr avec Jésus-Christ ce nzamba lingio fotondaka il faut ça le cas bon même avocat les raza sûr que na gagner procès ce qu'on a ka bongo donc na tondaka pour na biki mais d'autre part il n'y a pas de problème avec les autres comment est-ce que cause à la cas yo se retrouve peka na bango yo un problème na bango te banane na bande o misusu non nga on a problème tout peut-être ba ça la retour il y a problème aux na bango non sérieux là problème tout OK merci le gros banga non to keke na bangi na mongi so na ndio landela yo ti ba mi bange na bangi ba okana olisu trésor souverain joyeux anniversaire à Mama Bizi Mondele joyeux anniversaire Mbotama et l'amour Mama Bizi Mondele Mbotama et l'amour. Petit bonheur à toi, Maman Bizi Mondele. Maman de $1000, maman de 500. Waouh. Ouais. Aza na ba limite. Wana ba benga compte. Maman Nathalie Fikipo nazozela. Papa Paul nazozela. Momi. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on va accompagner notre star malgré ça na stress pas problème na na jamais to sungaye parce que ko kolobate to ke na biso wenze ça to ekolamba to ekoloba makambo abatu te ngana dane na esengo la est-ce que mto bandi otunanga ngana esengo na ngai ke nzamba salini na comme ko bimisana nini na poisa. OK merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai bisika na kana te
nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na ntango nakana te. Une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 ngoloué. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoloué, 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 ngoloué. Oh, yeah. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoloué, 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 ngoloué. Orpheline de père et de mère, les lobali payo poti, oyo ezaninye. Pasusumu tu pasina mabale, ya yozana kinya, oyo ezaninye. Bambule bele somwane. Bana agogo oyo ezanine emba ngoluwe 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 emba ngoluwe 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 On l'a bien pris, ouais. On va 30 000.
Nalingala obe mabakilo te. Cher internaute, ndenge ezalaka kaka. Oyo, lelo tozali elubu na so tozolamba sombo. Tozolamba sombo. Sombo bangala bayebi yango eza ngulu ya zamba. Tozolamba sombo ngulu ya zamba. Sombo eza ngulu ya zamba. Ngulu ya zamba, toza na ngai yango oyo. Toza na ndunda. Toza na comme épice, toza na tomate mbuma, céleri, ndembi, ail, pilipili, litungulu, tomate linzanza, na tiango te na bosani ko tiango, na ko tiango. Na sokoli pe bandunda nanga déjà. Mais tout le monde est présent à ndunda na ngai. Eza nini au juste? Ekozala mélanger. Ndunda na ngai. Ndunda na ngai. Wa nini poison to nini? Ekozala mélanger. Excusez. Ndunda nanga ngoyo. Na sukoli yango kitoko mino boyebi ka ndunda ndenge ezalaka foko sukola yango na mai ebele. Sukoli yango mpona mwa retard tozwi taka lelo samedi wende efungama 11h. Mwa retard tozwi na miselaki yango déjà. Ndunda na ngai. Là nazokende kotia yango na réchaud leta na benda ta mpona kosukola sombo nanga bien. Donc na otia ndunda na plaque nango, na otia pe ngai na plaque nango. Ere ko bela na ko bimisa ngo a bomona solution nango. Merci. Bonanga. OK. Nde batia yango na maya moko, batia yango na moto. Poso nango. Moto moko. Ya moto moko. Foko nika ona mbeli bo nyenga na osala bo. Donc sombo yango na ngulu ya zamba. Ngulu ya zamba. OK. Liblo à zamba trop hein. Zamba ba misusu eza nango na ya na oka misunya pamba. Na problème te mais oyo eza na poso. Oko ni kana oyo. Oyo pe batombaki yango. Ngana mungala ti. Nga uti na mai na uti na zamba. Ngana muta ya zamba muta mai.
biso ba biloko toliaka mpenza yango oyo nga naza mbongo nanga na koti kuna nasombi kaka mpo bacourant yango ebeba ndikomona commentaire alobaki ya Gabi mbisi ya frère il faut pas kotokisa yango ana raison mbisi ya frère nde ndenge eza boye ya nyama kotokisa yango te ekobeba guna yango ekobeba mbisi te mbisi ezalaka zei fo kosopela yango mai ya moto kotokisa te nga na tokisa mbisi osomona nga tokisa mbisi basopela yango mai ya moto ya kosalaki na marina asalaki nini atiaki mai ya moto te mbisi ya zei aza ekoloni ayebolamba mbisi te mbisi eza zei commentaire ne sopie makasi elakisi ki ayebolamba te elakisi ki ayebolamba te mbisi eza zei mbisi batia yango na mai ya moto c'est pas mbisi nyonso eya mbisi nyonso tu te mais mbisi okwa ngolo libongo nzombo mungusu il faut tia yango nini moyeba mbisi mosusu ezalaka nango bambisi mosusu ezalaka oyo ba4 wana ezalaka na problème te mais na ngai nyonso na otyangoka mai ya moto na ngai mbisi nyonso na otyangoka mai ya moto parce que mbisi euti na zei mai eza zei ozoyoka ngai na kotyangoka mai ya moto ngai mai ya moto na ngai natiaka bamonaki mai ya moto na ngai natiaki mai ya moto moko ya mokie ya makasi te mai ya moto ya mokie na okotisa ku liboko na kati elongolaka zei nyonso zei ozomona mpe zei ndenge ezolongwa esisaka elengi ya mbisi te ayebi ne olamba te esopi ye babiloko abongo babengaka ta otuni ngai na explike yo olobi oyo na miso ya bato esopi yo sombo na biso na sukoli yango kitoko la naosa siko mwa mai ya moto moke natia comme d'habitude nde ezalaka kaka eloko nyonso tu batiaka fo otiaka mai ya moto mpona mokili oyo tokomi nango lelo fo koluka kaka kozwaka mai ya moto kotia mai ya moto wana eyedaka na nini koboma ye mosu ekokuta bakusu ekokuta kusu na kati parce que eza moto moko ozomona ekokuta kusu na kati ekokuta ni ebomi yango ozomona ebomi yango ntango kopase yango omoni ke bakusu biloko mosusu etikali nini etikali na kati. Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer toujours petit à petit, lentement et sûrement, avec notre rubrique déjà Super Marcoussa Bio, avec l'artiste comédienne Gabrielle Bolembo, Yanene, Oapi, Lilo, c'est la Bissongulu Zamba Sombo. Ça là on a Moussaka, donc mélangeant on a Ndunda Nangainga, je sais pas, mélange on a ce qui peut ça va retomber à la nini, je sais pas, mais avec beaucoup de confiance, tout ça, tout peut s'arrêter, et puis que tout les lois malam. Donc voilà. Un grand merci Nabino Nyonson au Bota la biso de partout. Ça fait déjà du bien de savoir que Bozawana est belé Livoso. Il y a bah poste téléviseur en Abino, bah petits écrans, Bota la biso avec attention soutenue. Merci beaucoup d'être toujours là, scotché, motivé chez Bienus Télévision, la télé autrement. Voilà, on va faire la continuité. Neka Yagabia Robi Maya Moto, Achangona Sombonae, Ngula Zamba. Après. Maya Moto. Ok. Sombo na ngai omoni mbila natie mwa mai ya moto na nga nazwi mungwa ngulu azamba ekota ngumu ndenge evai na kati ya mai ya moto boye ekota bomoi mai ya moto na nga nakotya na nga mosapi donc eza moto makasi te parce que eza dia moto moko sona na tiango moto makasi ekolembisa nyama. Mais Yagabi, na ngina yeba moi moke question de curiosité. Eza ngulu azamba, mais pourquoi ko benga ngo sombo? Biso na tina mboka nso to benga ngo sombo. Ah OK. Yela ngambila. Ngulu ya kisi sombo. Non na bino. Biso benga ngo te. Bisombo ezali espoir donc là oh. Sombo ezali yelanga mai sombo ezali ngulu azamba neti na ngulu na mokili boye tobenga ngo ngulu mais lokisoko ekomi na kata zamba tobenga ngo sombo. Okay. Sombo donc sombo eza ngulu azamba
Donc soki eza on a mokili boye ngulu. So akomi na kata zamba ne sombo. Donc sombo. Donc na kata yango na peteke ya mokili yango na ya zamba te. OK, za pende mo. Ya pende mote. Groupe za ndemo. Groupe ande mote. OK. Mais sauf ba poso nango ba kati nango ba ndenge nango eza ndenge moko. Voilà. Ah, mbila na biso. Mais pourquoi au CPLO salango ya Mosaka? Bon, netinga okino po salango ya sauce. Mais le quoi na salango mélange. Na sa mélange ya ndunda na ngai ngai. Donc izo senga kaka ezala ya Mosaka. Donc msepe muto alingi na ye Mosaka te. Ata mélange wana ya ndunda na ngai ngai. Asalika même épice. Même épice on a salé. Et ça non l'autre. Mais Mosaka pe ya na ba avantage na ngona katia sou. Ouais. Mosaka eza kitoko. Ya kitoko makasi. Voilà. Voilà, c'est la continuité de notre rubrique déjà. Vous avez compris en image. Déjà, Yagabi a préféré ça na Mbila, Autobenga Mosaka. Alors ça na Mbila, Mbila na moto après ce qui a sollicité ebité a ça quoi prêter ba épices nae oyo akocha pour et accompagner ba biloko na yo azosala ngulu ya zamba na Mosaka na ndunda na ngai ngai elo ozombuyenga mutu ngai ngai na ndunda basangisi yango place moko yango ezozonga mo mutu ebité bon beaucoup de précisions et moi j'espère que tu os la discuter. Merci beaucoup, j'en profite pour dire un grand merci à Nadège Bidunga. Depuis quelque part, vous nous suivez ici avec attention soutenue. Merci à maman Arlette Céline Kilolo, maman Fifi Mafoni, maman Irène Kaninda, maman Clotilde Motema, ya prophète Roland Zango. Merci d'être là, toujours scotché. Bolanda Bisso avec attention soutenue. Ça fait déjà du bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Mimi Lebika, le regard d'une femme responsable. Et merci aussi à Annie Lebika, Karine Lebika, Nassi Lebika, Magali Lebika. Merci de partout où vous êtes. Et grand pays, hein? Notre beau-frère, merci à toi. Et merci aussi à ancien Mavoula, autrement dit mon vieux papy Mabala depuis London. Donc on va suivre la continuité. Donc pour moi déjà dans moto, Nebache Mbila déjà on a Etoka. Ça dans ici, ça peut tout ça la sco. Continuité, j'espère, je crois qu'à tout ça là en haut, vous avez discuté. Continuez de s'abonner, partager notre vidéo, liker et commenter. Merci beaucoup. Ah, na komi na épice na biso. Na okata seleki na ndengi. Seleki na ndengi. Nabwaki pilipili nanga. Pilipili bobanga te epesa nango solo. Là tuka biloko sans sur la pilipili. Esimbaka te. Faut sur la pilipili ezala.
yango enikama nango ntie ai nanga ndera mai na coupe ngai na ngai ça me dérange peut-on laisser ma porte. Ndunda nanga mélanger encore ndunda to kati nango te soki esi elembi nango esili obeta-beta nango na nzungu yango voilà nini nanga evandaki na mai ya moto yango sikoyo komi kongela yango apase yango lisusu les awa esukwami kitoko donc esukwami 4 fois ya liboso nazwi na nikiniki na okozika wana yango na tiango so na nini mosusu na pase na tiango na mai ya moto sikoyo na tiango so na mai ya malili donc esukwami kitoko yaso na eloko mosusu akosala te ezela mosaka bongo osala bamélange mosusu. Maman et ma copine Sylvia Kake. Décembre, elle est aux oya makambu. Bilo kwa nka yango. Ba pondo wana obaki ambisa minene wana. Eko yinda mabe. Eko yinda mabe. Ba. Ya biso. Etoki. Na mwana mbina na se beli. mbila so ebele otieka boye mona yango moko nzaka ezokota voilà.
mosaka na biso ebeli naniki épice nanga lokola pore ezali biso na Congo pore eyalaka te lokola pore eyali na profite natie épice nanga na kati ani tomate nanga linzanza nakotisi na kati ndunda nanga na mélangeaki wana ngai mungwa atie mungwa oyebaka ndenge akotia soki eleki soki ezangi okobakisa mais soki eleki oyeba ndenge okolongola te donc natie mungwa nanga na kati narape mustade nanga moto nakangi nzungu nanga nakangi nzungu donc natie baépice nanga na kati ya mosaka natie ndunda nanga na mélangeaki na ngai nabwaki na kati natie muscade natie sikoyo etoki se mélanger après nde nakoya kozwa lokwa sombo nange eza ya moto moko eza mwa pete soki nasilisi awa etoki nde namoni ke ekomi kopesa nde nazwi siko sombo nanga na kati nasia nini natie na kati etoki ensemble et se mélanger wana nde biloko na biso ebele et pour le moment natie nano épice na kati ya mosaka etoka nano biloko nanga etoki bomoni ebimisi kutu mafuta mafuta donc nde eza boye eyebeya nango kala mingi te esumbo nanga na kati
Voilà. Donc, quand il explique qui bino, pour nous, bino moko bino ko toki. Et sangani penda bien et puis c'est sangani na mosaka na ngai na ndunda. Na bi teku. Dès qu'on est ko tia sombolanga, to ko eza moto moko ya makasi te. Nena ko tia ko sombolanga na katiawa. Allez. Na kangi nzungu nanga. Na kala mingi te ezobela. Oh, yango eumela pa na moto te po yango ezaka déjà ya kobela. Eza no da obela ko zongo po obaole onka na moto papa otena kwanga na yo lie. Voilà. Ça c'est la tamouké. Voilà. Oui. namoni biloko na biso tozokitisa yango kaka nde naesplikaki bino nasombi sombo na ngai nasombi ndunda nasombi ngai biloko lokola baépice nasombi céleri nasombi ndunda ndembi nasombi poivron tomate ya mbuma tomate ya linzanza ai muscade épice nyonso to basalelaka oyo balambelaka ndenge kaka ezalaka kaka yango oyo nasaleli na elubu na ngai nasali yango ndenge nini nazwi sombo na nga nasokoli yango 2 fois natie mai na nga moto mai ezala moto pa makasi te nazwi nasopeli yango mpo yango eza moto moko eza pete nasopeli yango nazwi natie mungwa navandisi yango moke nazwi ndunda na nga nasali yango nasokoli yango mpe kitoko ngai mpe nasokoli yango bien natokisi ngai kote mosusu natokisi ndunda kote mosusu ali nasiliaka elembi nazwi yango nazwi ngai na nga na beti yango nazwi mpe ndunda na nga na beti yango na mélange yango nasali mosaka na nga nazwi baépice na nga na nikaki nazwi épice nyonso natie na kati ya mosaka nazwi ndunda na nga na ngai mpe natie na kati etoki lokola eza moto moko mpo soki olobi otia yango nzela moko na baépice ekobela te biloko ekobela te yango mona nyama ekomi deja kolemba okomi oblige okitisa biloko ebeli te donc natiki na mosaka ebeli biloko etoki na épice etoki na ndunda na ngai nde naye kozwa sikoyo nini mbulu na nga zamba ya moto moko naye kodimisa na kati nadimisi na kati ale etoki na miniti oyo sikoyo etoki na miniti oyo sikoyo eza ya kobela ebeli natie mungwa na ngai donc mungwa fo otya malamu obakisaka oyoki ekoki te obakisi ke olekisa bato babima makero donc moyen te mikolo mpe bakomi kopesa mpe bamungwa bakomi kopesa donc fo otya biloso tuka moke so age ese epusai nango fo ata kutu bato baza mpe na age nano fo komesana déjà bamaladi ekomi kobima ya briske maladi ebele ezalaka nango te lelo ekoma ebele donc fo ozala kaka mayele sucre moke mungwa moke donc fo yeba kaka ndenge ya kosalela makambo yango nga nazokitisa nzungu nanga parce que nzungu nanga déjà ebele namatisa mai nanga fufu pourquoi fufu na olamba nanga mingi te wana bien
Nzambe. Isso não vai sacar assim. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika nakana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na ntango nakana te accordé librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 yeah, yeah. Orpheline de père et de mère, les lobali payo body, oh yes anigne, pasusumu tu pasina mabale, ya yozana kinya, oh yes anigne, bambule bele someone, les lobana agogo. Les loba pas trop minene, oh les anine, lobi ba yembela kimokilie, les loba koma yantambe, oh les anine, lobi banganga ya kisiye, les loba salina ntambe ya solo. Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Mérité.
Merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika nakana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na tango nakana te accordé librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 ngoloué. Yeah, yeah. Orpheline de père et de mère, les lobali payo poti, oye zanine, pasusumu tu pasina mabale, ya yozana kinya, oye zanine, bambule bele somwane. Bana agogo oye zanine emba ngolue 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 emba ngolue 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 tellement la vie, les lobas pas trop minés, oh les anines, lobi ba yembela kimokilie, les lobas comme yantambe, oh les anines, lobi banganga ya kisi, les lobas salina ntambe ya solo. Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Une faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un qui a fondé Ngoloué. Ngoloué Zani, une faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, jamais mérité, accordée à quelqu'un qui a fondé Ngoloué. Avantage pas
question. Bon, en tout cas, vraiment, à Tozan et Lobo. Bon, eux, ils ont rescaté. Bateau, vraiment, on va comme on a commencé pour Gabi, Gabi. Mon compte en Lamba, il y a Colombe à Don. Donc, il y a Colombe à Don. En plus, c'est. Angèle Garaï. Kuna to kendete to ba mama lubu donc Colombe à Don. Bozo ko ka ndenge za la mulumba yeyo. Ndeti ngabo ye bana boto na le ngula zamba te. Ali aka ngulu na mizima boyaki. Mais on a lesko ya zamba. Donc on comprend ba mizima ba liya ba ngongo. Oyo ya zamba ba mizima ba liya ba ngongo. On a liya ba boya wana. Tasko ya zamba. Agumo ezalia. Yo kanga ngulu na zamba bimensi o lamba ya de fois te. Gumo ezana ibisa yo Daniel. Na kwati na mutu. Ekoti na mutu. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika na kana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na tango na kana te accordé librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoluwe, 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 yeah, yeah. Orpheline de père et de mère, les lobali payo poti, oye zanine, pasusumu tu pasina mabale, ya yo zana kinya, oye zanine, bambule bele somwane, le lobana agogo. Loba patron minene, oye zanine, lobi bayembela kimokilie, le loba koma yantambe, oye zanine, lobi banganga ya kisiye, le loba salina ntambe ya solo, oye zanine. Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Une faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un pour
pangusa